à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Chers amis, à passer le détachement en revue, les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, c'est fait. Je ne peux terminer cette adresse sans parler des embouteillages et de la surpopulation dans la ville de Kinshasa qui compte aujourd'hui près de 20 millions d'habitants pour des infrastructures qui étaient conçues pour près de 1 million. Et nous pensons que la solution à travers le balisage et les ouvertures des rivières et du fleuve Congo nous offrent automatiquement 14 000 km navigables. Ce sont des grands boulevards que nous ignorons et ça me coûte selon les études 89 millions de dollars américains. Je vais demander aux honorables députés de mettre au défi le gouvernement de voter ce montant-là s'il n'est pas dans le budget pour que le ministre du Développement rural et Madame la Première ministre nous prouvent de quoi ils sont capables. Nous avons beaucoup d'exemples dans ce sens-là. C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans les soucis d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. C'est une erreur grave que nous avons commise, nous les politiciens, uniquement dans les soucis d'avoir tout pour nous et rien que pour nous et nos familles. Grande humiliation bandeko na ngai ezali makambo ya soni bolanda kamera botiaka tembe na makambo tolobaka botiaka tembe ba congolais kuma batoka ba Vital Kamerhe botikeli bango mboka bozotala eloko ni bozobanga ba Kamerhe na ba Félix Tshisekedi na ba bebe bakoede bino te bango bayaki mpona koteka mboka. Félix Tshisekedi ala kobundaka na Kagame te na Museveni te aza na batuti ntango nayebisa bino ke na kati ya direct babiro na ye partout na bandako batuti baza wana. Koma batuti bala mboka na bango Rwanda baza Luganda, koma bakotia biso na kati ya esclavage babomaka 15 millions de morts, 15 millions de morts. Eloba mama ebale ya Zaïre
dans les États-Unis d'Amérique. Maman ebale azala bime boketo amo na oka koma wa ndego le kakano lubaka. Ba Congolais bazo comprendre kate. Congolais zo comprendre Kombo ya Congo eza malédiction. Kombo ya Congo ya se eza malédiction. Kombo ya République démocratisée ok eza mensonge. Hein? Bato azo de la dollar et mati. Tolingi boke mais bois malade. Bois malade. Ba dollar amobo o e mati comme na 30. Bois na mbongo ko changer. Hein? Bosa na mbongo ya ko changer dollar wana. Eh mes frères et sœurs. Mboka na bino république n'existe pas. Même si Rabino président Soukaki na 1996 à 97 c'est Maréchal Mobutu. Bo ana bazali bana misala ya bapaya. Ba criminels, les assassins. Hein? Bokomi esclaves. Bokomi na kata Boumbu. Hein? Bazo coloniser bino na 21e siècle. Bino tout ba Congolais na 4 coins de planète. Bozo tala. Boyo kakamere nan, boyo kakamere. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés dans les pays. Au contraire, il faut partir de toutes les instructions de la République démocratique du Congo, en commençant par la présidence. Il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine, qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique du Congo, quel est le gouvernement le plus important selon le nom et les circuits? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est aussi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus, on peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela est démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son excellence, Félix-Antoine Tshisekedi. Bande boyoke. Boyoke très bien. Batuchi bazana ba palais de justice, na bana parlement, bana sénat, bazana ba armée. Mais pourquoi vous sakana na peuple wana? Bande konangai. Po ba yela biso na minduki pe tozotala 30 ans esclavage. Batora bazo exterminer biso. Babotor biso sous-sol. Bazo exterminer peuple congolais. Bande konanga ba diaspora, réveillez-vous. Na éviter na loba na modèle ni pour comprendre ngai. Na loba na modèle ni. Je vis mieux. Je pense que on a gagné na vie est important pour ngai. Nzambe apesa mbongo ya koleka mingi te. Et koko kimisanga liboso na ye. Nzambe azangisa pe ngai te pona okapasi na motema. Mais oazo pesa pona biso ekoki yango. Tozoli ya matembele na kimia metobo ingombe na pasi. Messieurs et dames, ozali jeunes. Et réveille-toi. Bazo loué biso lokola bakiti. Les jours ils ont besoin de nous, ba futi biso ba 10 000 totambola bango na nzela. So ba silisi bazongisi biso lokola brouette. Brouette amemi mai, amemi zelo, amemi brique, amemi nyonso, nasuka beteli mbula, asali musala ya pamba. La jeunesse, réveillez-vous. Quel sera l'avenir de la jeunesse après le départ de M. Tshisekedi, président de la République aujourd'hui? Et ça populisme, et ça frustration, mais nous devons avoir cette capacité d'anticiper les choses. Alors que Bakaima, Bazo Kokakolobate, Bazala candidat. Aujourd'hui, Baza fidèle à Félix Tshisekedi comme président. Bazo Banga Bako Kangabango, Baocha Bango na Kacho, Baliba l'Aksaye, loyauté, on travaille, nous aimons la vision du chef de l'État. Toko Maka à partir à 2026, même 2025 Nasuka, Okoyoka Nenge ba masque ko tomber. Alors, Bako Konte Kaka yo jeune pour y soutenir Bango. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble en tant que jeunes? Tosala ya biso. Tosala ya biso ba jeune. Totika Fayulu, Totika Tshisekedi, Totika Katumbi, Totika Mukwege, Totika Muzitu. Est-ce que nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Totika Kamere, biso ba jeune. Tout le balangage moko. Mettons notre intelligence ensemble pour arrêter cette hémorragie. Vous pensez que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible, c'est possible. Oh mon Dieu, viens nous en aide.
En tout cas, Congo, mboka ya ba événement na ba événement, ba makambo na ba makambo, mususu komituna est-ce que a solo congolais linga mboka na ye? Je ne sais même pas expliquer ça. Ngai nazalaki malade bande ko nga boye bisangai. Soki na yokaki, to eza lukuta, to na monaki. Donc cela veut dire na minute au Congo Airways. Et Kangami. Baboto libiso mukanda, tokoki kozala suna Congo Airways te. Ministre Jean-Pierre Bemba, VPM, vice-premier ministre. Papa, ekomaki na niveau na ndenge nini? Yo zali mutu okoli na monde aviation, Bemba Saolona zaka ba Simbe Zaire. Batiaki kuna ta mususu ko sauver ta situation. Po ba kende ko boto la biso mikanda nyonso ya Congo respect, Congo ekangie koki ko survoler lisusu te. Ekomaki bongo ndenge nini papa bozalaki wapi? Gouvernement na bino mobimbe zalaki wapi, ba autorité mboko bozalaki wapi? Likamwa kokamu ndeko Eliezer omani biloko na bino wana toko bana ko dimangoli susute. On ne va plus commencer à croire à tout ce que vous êtes en train de nous dire. Au fin de cette émission au baniko yem sabiso que Matata Ponyo na Joseph Kabila ne bazaki ba actionnaire majoritaire la Congo Airways tant ba retirer ba action na bango nde Congo Airways en faillite. Omani buzoba bongo kolem sa kabso isu biloko wana te. Matata Ponyo na Joseph Kabila bazali institution bazali fort plus que l'institution de la République démocratique du Congo. Na République démocratique du Congo, ba un fort bazali ko détourner ba milliards, ba demi-milliards, bazali ko détourner ba millions. Kabila na Matata Ponyo ba retirer qui combien de milliards na action na bango pour Congo rezeke no kwea. Botika kosa biso, botika Kabila tranquille. Botika pe Matata Ponyo tranquille. Biso moko bakolo pouvoir na éviter so to gérer makambo ndenge ni. Natangu to moni ke baninga basali biso piège ya bongo. Fona nini biso moko te to ko tia mbongo na biso anje nani apekisi biso to tia mbongo na biso anje pour que Congo reze telema. Ba actionnaire ba millionnaire bazali ba voie normale ya détournement te. Bazate na pouvoir na fatio. Atani ngoto kota. Potomi yok sa sonité. Mais vous voulez seulement entourer ma conseil. Bino ba mauvais conseiller. Ba tubo tindami na satan. Wa koyok sa soni pouvoir oi. Eza soni makase Eliezer tika kolo ba kabilo kwana. Mutumo wata pekisi bino botia ba action ngo po Congo rezeko yate. Eza soni makase. Vous êtes en train de faire la honte à pouvoir oi.